Likambu ya kokama na Afrique du Sud ndeko mwasi avaina mobali o azaina bokono ya sida pendant 4 ans kasi suka nango ye azoki sida to azoki yango te ofala mwasi na mobali o azaka na sida pendant 4 ans suka nango kozala ndenge nini to sala attention yango lisoto kobetela yo lelo. Likambu ya kokamwa tokende bongo na Kasumbalesa ndeko oyo atongaki ndaku na cimetière alalaka na mwasi na bana ye kasi jour mona tongo la mkabwe bakuti bango nyonso tu bakufa bambebo makila kobeta lokola batu babeta mi nani abeti bango mutu o batongaki ndaku likola tombo na ye likola cercueil na ye to nani boyoka kasoki topekisi bino komwe kotonga ndaku na cimetière likola bato bo mususu nande abomi bango on ne sait pas sika ba corps ezali bongo na mort na Kasumbalesa tokozongela yango na émission ya lelo. Carnaval ya faire Richard de Poule Jésus de Nuance pour la kobeta concert na stade de Martyrs samedi oyo elegaki na impact na idéologie nde wali komona wana donc faire Richard de Poule atambolaki dans les rues de Kinshasa pour la promotion ya concert na ye ya le 24 oyo tokozongela yango kaka na émission ya lelo. Désormais kisi ya sida basi bazui yango na République démocratique du Congo est-ce que ekosimba te kombo ya kisi ya sida yango DRGCide est-ce que ezobikisa ya solo to ya lokuta bandeko botya tembete kisi oyo ezali ko traiter VIH sida yango oyo ebengami na kombo ya DRGCide. Ndeko Patrick Manior oyo azali bongo na États-Unis d'Amérique asengaki aide basunga ye pona cancer ya colonne o azalaki nango merci na bandeko o bapesaki ba quelque chose ye moko asengi bandeko merci mais to continue toujours kopesa. Merci, bonsoir, bonjour communauté congolaise. Bandeko nangai o nyonso a contribuer pour na santé nanga a elinga provision a elinga mbongo ya bakisi mbongo nyonso botindaki ekomi Radio Collective ya Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ki komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyonso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato ko mobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original
Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyonso tubozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokutanaka mpona kobeta masolo ya makambo ezali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya Mangala. Kombo na ngai Fiston Pelende, tata ya Sedek. Yaya soki okote kwa liboso ya sakayo tana nu j'aime, tout ba j'aime na émission oyo pona ko protéger émission oyo ezali ko sunga ba famille ba bote ezali ko lamusa ba esprit ya batu oyo ezali émission ya éveil ya conscience ya ngo soko koti eloko liboso ndeko yo tana nu j'aime et puis au partager kabola émission oyo na ba chaque fois soki sungi yo te peut-être ko sunga ndeko moko songolo esika moko pakala yaya to partager kate. C'est que bien dengoana. Tikana pesa mbote pa ya Mati Minar, le patriarche ya maman Eugénie Coco ya Paris la France. Au combien c'est que bien. Papa mama ya mboto mbote lo lisolo oyo zai lokola témoignage tonini. Ndeko pesi lisolo ya ye moko avara mobali ya sida pendant 4 ans. Et loko ine komena kiye. A supporter mobali ya sida. Aye bakateke mobali azalaka na sida yaya kovala muta sida ezali sumu te mobali atasa mobali bato ya sida pe babotaka. Qu'est-ce qui s'est passé na couple oyo avandaki na ye mobali pendant 4 ans mobali azalaka na sida ye pa ye bakate tala sika ko loba yaya tuzana ba test nyonso ato kolakisa bino bokomona comment est-ce que ndeko oyo eleko ni komelie après kovala mobali ya sida suka mobali ya sida a trahir ye ingratitude tokozongela ngo na émission ya lelo. Voilà, Bilenge Kitikalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek combien depuis les États-Unis d'Amérique. Je suis déjà élié. Radio Lokole Télévision 2. Pour s'abonner massivement aux Awana Naba Histoire Makoya bien. Vous les avez vraiment mis ma leçon d'enseignement. C'est pour s'abonner au CB. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile. Ezawana takabona bosepelisa. Biso, nangana bino, toza eloko. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Tolobaki yango ne bandela na kasumbalesa ndeko oyo fami mobimba ekufi na kati ya ndaku bakufi pona nini balobi bandeko oyo batonga ndaku yaya tolakisaki bino a commerce ba ndeko bazoko tonga bandaku na cimetière wajaki na Kinshasa yo pena mutu normal osomo mabe na cimetière zaki somo bandeko mususu tombo na bango oyo balelaka pardon mesa oyo balelaka na kati ya ndaku na bango ezali tombo ya mutu bozo kobanga te mama bena atukata bena matembela okata mfumbo avai na kati ya tombo ya mutu tombo na kati donc tombo na kati ya ndaku ya batu on esprit ni bosala wana yaba pasi totala ba témoignage ndeko na biso frère na biso Mathieu Bajoko a expliqué qu'est-ce qui se passe to vandi ba tenga image papa fiso tala image oyo na Lubumbashi ndeko oyo atonga ndaku na cimetière na Kasumbalesa na ebite so na kata ndaku na bango na tombo batu ba ebite banani ba kunda bango na sea na sea mabele o batongi ndaku na bango on ne sait pas, on n'a pas précisé est-ce que bande ko mona ba démon bande ko mona ba miracle bande ko to mabe ba kunda na sea wana on ne sait pas to ebi que cimetière ndenge zali wana oui après ko sera kunda batu après quelque temps ba buka ka cimetière ba détruire on so toana ba tonga ka bandaku ya batu loko ande ba tonga ipare shop right na cimetière ya kitambo to ya bandal ko ndeko toana taba ndeko tonga shop right miko watu ndeko bima wala l'état yemuka a décider parce que l'état pe azala kana bichebe na ye soka c'est décidé mais yo na kati ya cimetière na la tekla tu mabele wana tala sika bo libota mbimbe kufi ba moli bango
Boye biso na sala accident makile na munoko makile na munoko na zolo na batoyo koso famille papa mama na bana misatu balali yaya soko olingi image to kutinda do epesi pasi ya kosakana te pasi makambi ya boyinde konanga ata yo moko penda ndako na cimetière kena za kofutela bana babeti bango muto ba kunde ba na sanda kuna bango ba to ba zaki ba to ya normal to ba to ya mystique on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé ba de ko ba kufi boyinde ba kufi ya ete ya bino yo mto somba alpa na cimetière tala siko conséquence ata yo moko pona ko section va to le kaya na Afrique du Sud awa pona ko lugala musala kongola azo musala na cimetière moko songolo siko azaki loko la sécurité nde ba fana la sécurité ka ndenge ba okunda mutu na ye ba ate so mutu wana ba kunda ki bien to ba kunda ka bien te ebi mutu so mutu apasuka ka non mutu apasuka pouf apasuka ka so mwe apasuki siko ndeko wana sécurité to gardien abane ko sala patrol na cimetière na tiso na oluko na ebiti so ngi privé sa patron na ebiti ayo ka kano pou njoka limonte pasuki mbangu onde ko wana banda aluma cimetière atika musana banda jour ya cimetière yesika basakana na ngote yo siko to nganda kuna yo na kata cimetière boye ba cimetière za abandonné ne autre la famille de place la gitambo ba kunda suba dute ba kunda bataki na kidiba koso yo ke to nganda kuna okuna yaya omoni conséquence ba kufu bango ndeso ndeko na biso Patrick Manior o azali bongo na États-Unis d'Amérique azalaka liboso na Afrique du Sud na Afrique angele azaki na bokono ya cancer ya colonne o ba médecin ba minganga besaki ye tozashilo ko sala te ba sinesaki ye mukanda azonga na ye na ndaku akina kozela mukano ya Nzambe kasi azaki na ilikia alobaki bongo bapesaki bataki en contact na médecin mo na Israël akosunga ye bakisa komene consort ya kokoma bien bande ko tosanga ki SOS misu basi bapesaki déjà bande ko États-Unis d'Amérique bapesaki bakana ko tala ye bapesi mo quelque chose o pas ko continuer ko contribuer to continuer à contribuer ba opambola biso tala ye boko ndenga sengi merci depuis États-Unis d'Amérique na mamuke o botinde la Kilanda. Merci, bonsoir, bonjour, communauté congolaise. Bande konangai, il y a TikTok, il y a Facebook. O nyonso a contribué pour la santé nanga. Nazala mama Lisette awa, Lisa yaki kotalanga. Aelinga provision. Aelinga mbongo. Ya bakisi mbongo nyonso botindaki. Ekomi. En tout cas, na sengi bino merci. Pour tout ça la live, moi réseau est comme compliqué moi mon kepa na sika nazali. En tout cas, elle a conduit au moins 3 heures du temps à aller. Si qu'on fait zonga sur 3 heures du temps. Les aga bolinganza mende ko sala bu. Bolinganza mekaka. Ngande kona bino. Hôtel meza na passe au moins na s'appuyer na voiture na e. Pour ne faire que tout ça la ta moi image. Parce que tout ça na bande comme sous bazabe na compréhension mo compliqué ka o. Mbongo ngo to moni pe place apesa gitete apesi ngambongo. Naza intérêt pour ça te. Tout ça le passage ya kisi msusu ndeko mo ka sombaki. Le premier lot de Jésus, il y a yépé yango les gens bongo tout ça la transfert à deuxième lot. Donc tu kana 4 lots. Neti ko lia nanga aiza kutu mbongo na yemoko. Na ebité d'après ça ko la maman elinga biloko ko lia o nazaki na okutu te. Donc elinga ba pondu, elinga ntaba, elinga poisson, elinga execteur. Awa place naza ezate. Donc elinga biloko ko lia o ba zo senga na lia pona zo makasi. Malgré nazo lia na difficulté mais ya yé na ngusaka na ba somelinga saka loso saka semoul. Ezaka motema nzambe motema mawa. Merci na ba ndeko bazo konye ko sunga. Bo sunga ngai ndeko na bino. Merci. En tout cas na moi osenga merci. Mais na yebi ke nzambe asimi mitema na bino. Ke bo sunga nga nzambe ana ba obikisanga. A opambola bino to ko témoigner bison selongo. Merci. Kokatate. Alors pour na bandeko on a beau pesi déjà, na beau pesi te papa Patrick yeyo. $10 na yo, $20 na yo, $30 na yo. Eko sunga papa pe naza sir pe naza na kondima. Nzambe oya lola aozanga te ko pambola yo. Donc to continuer ko sunga papa azwa 6 doses wana parce que tant docteur wana lobi 6 a ibile pourquoi lobi 6. Donc bo sunga papa Patrick
azwa traitement nyonso ekozala malamu mingi. Et merci pour na bandeko nyonso bo contribuer ki bo continuer kaka. Ezala ba bozo tinda chez qui chez Yaliz bo continuer kaka kotinda mbongo ya mutu eza papa na biso azwa kaka traitement. Esika mbongo ezo kendele tous un problème te mais mutu eza kaka azala traité. Et puis soki lelo concert ya faire egola Jésus de Nuance Chair de Poule et kosala bongo lobby déjà samedi na stade de Martyr. Après épreuve ya rival naye Fali Ipupa atsa tonta ki stade plein. Si ce qu'on y est pas à Keromeka, est-ce que kotonda te mais tout le monde déjà carnaval oya salaki et les kaki déjà na impact na idéologie dans le riz de Kinshasa to se peli na yango to l'axibino tala comment est-ce que carnaval la ye et les kaki et bongo to zonga. Marc Etiala, Alex Pima, le padre, Domé du sel, le padre, Marc Etiala, ensemble là les padres. Voilà, bonne chance à toi, Jésus de Nuance, et ça m'a cambié à musique à bêta, mais les 24 heures on signale que Didier Lacoste peut mouken tonga à cause de la bongo na terrain municipal ya Massina et pas pied pour bêta concert na yebango surtout ban ya Weranson Weranson yemo ka cause na kinkolo et pas pour la journée mondiale ya poisson. On ne sait pas si on a un concert, Tony Marobi après concert, wana bangonyo surtout tout au dans la stade. Bon, ouais, c'est papa na banga lobby. Moi la mort robeta côté à Massina, côté à Tchangu, moi la moussa robeta la stade de Martino, soit avec fierté à culture na biso la musique congolaise. Coup de chapeau, on va au des stades, et les kabongo na lumemia mais bon ça na thème comme autre mettre la musique. Ah biso to lobagaka. Et ça à prendre ou à laisser. Soko au kende au kei. Au valandaku, au binandaku, au vandikaka yo mongo rolinga mais bonne chance à toi, Ferre Gola. Voilà. Autre chose. Bande ko mikolo te koleka awa to laksa kibino image oyo basala kibongo kisi ya sida. Ezaki reportage bande ko na biso ya kin info je crois hein. Kin 24 quelque chose comme ça. Balaksa qui commence que congolais moko asali kisi ya sida na kombo ya Dergeside, voilà, Dergeside, ou les écobiques, ça qui s'y a sida. Tous on ici à mon support, il y a introduire bino, botala, et kozala, na très, na l'issue autre, kobete la yo ya muto a sida lelo. Tala commerce qui va trouver écrit à sida, Dergeside, et les écobiques, c'est à solo. Mais, depuis Ebimi, na togi sa mon amoté. En principe, bah, sida, nous sommes pas na Congo, mais on ne sait pas, on n'a pas vérifié. Mais, là, quand même, il y a qui s'y a sida, oyo. Et si et déjà ndeko oyo to remettre le solo botin de la vidéo oyo il va se faire soigner landa Congo mboka monene tondanki tapé bato amaye les ali slogan te kasi réalité prévi yango yo Dergeside kisi ozali ko bikisa bokono ya veya sida et si la libela na nzoto ya mutu chercheur pe inventaire Georges Muyunda mwana ya mboka ya nsomi sima ya kotanga na ba université minene ya mokili ndakisa Laval na Canada pe misusu pe sima ya 21 ya recherche abimisi Dergeside oyo ndimami na ba laboratoire nyonso minene ya Congo RDC
pe ya mikili ya mindele nsima ya bateste ya ndenge na ndenge. Kutu ministère ya santé epesi licence po ete bakoni ya sida bamela pe babika na bamolekile na yango antiviral d'ergecide ezali kosilisa charge virale ya VIH sida kino kolongola antigène nango nyonso na nzoto ya mutu ezali korehabilite immunité na komatisaka to ya lymphocyte T4 to CD4 pe CD8 kaka soki omeli d'ergecide bambuma na nzoto esili suki ekomi kobota d'ergecide ezali kolongola fragilité ya mwasi pe komatisa bopikiliki ya mobali. Bandeko botia tembe te kisi oyo ezali kotraite VIH sida yango oyo ebengami na kombo ya d'ergecide. Ngai nazali charlatan te nasali ba étude ya virologie na université ya Laval na Canada. Tozali ko présenter bino kisi oyo po boyeba ke maladi oyo ezwi solution. Kisi oyo ezali certifié na ba plusieurs laboratoires tant national que international. Na laboratoire ya mboka basala screening phytochimique na université ya Kinshasa. Basali test toxicologique na INRB ezali certifié. Na libanda ya mboka basala RMN na Italie o ezali ko démontrer molécule o ezali na kati ya produit. Test mosusu esalemi na Université à Laval na Canada, test nitrocétique. Voilà bande ko bobanga te po solution et zwami pour na maladie o ya sida. D'ergecide ezali fou ya recherche pendant 21 ans ezali calmate mais ezali kisi oyo ezali kobikisa bokono ya sida. L'État congolais à travers ministère de la santé epesi biso licence pona ko traiter osunga bana mboka nyonso bazana bokono ya VIH sida. Partout oyo kokozala kisi ekoko komela yo. D'ergecide ezali na effet indésirable mokote pe ezali toxique ce qui mokete na d'ergecide sida ekomi kobika lokola malaria typhoïde pe bongo na bongo tolobi tiboko yoka. 3, 2, 1. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Pour la commémoration de notre pays à l'accession de son indépendance, Théo Mouteba Chilamwinda, Ngandu Protection Service, en collaboration avec Jean-Paul DHL, Boss Manassé, David Girassi, Guilain Bofassa, Trésor Massalo Bokoya Durban, Charoufa Mwasi Oaleki Bastion sur Peruna Mbongo, organise une grande soirée indépendance. Boya to fête indépendance cha-cha-cha. Bananyos tu Mada City, Cape Town, Johannesburg, yaya, yo o raté, na raté. Kaka na soirée wana Mi José restaurant Mi José ekofungola bongo officiellement bandeko boya ko découvrir biloko ya bio ya restaurant Mi José na Mada City yaya nga nazanga te to kutana na soirée Lupanda yaya musique ya gogo musique ya indépendance cha à l'occasion très égé nuance alobi ako présenter bongo officiellement nzembo ya Théo Mouteba Chilamwina yoka kunga ndenge beti wana mwana mobali oyo somo a beti kunga na nzembo ya Théo Mouteba yaya il faut kaka osala poyo moko o vivre yango musique ya gogo ba musicien ba kozala AS Atari ya kozala Montana ya kozala Basho ya kozala Fere ya kozala Soda ya kozala Bougie ya kozala Yichi ya kozala Trae ya kozala bakomatisa putulu na rumba congolaise boya to sepela lipanda indépendance to zuyango yaya nazanga te bandeko. Adresse numéro 90 Victoria Street Perro Central tokutana na saluana papa toko sepela indépendance ya Congo ozanga nazanga te le 30 juin à partir de 17h yaya Ngana kozala yo ozanga nazanga te animation culturelle Fiston Pelende de la radio locale mais aussi Corsi
Korsi Mangaribi Tibi Bangonde bako anime soirée wana. Yaya tokutani bongo na Peru 90 Victoria Street. Nazanga te. Yaya bayaka kaka pour l'indépendance. Ya to komete la osika boeli solo na sengi na yo o partager bande ko ebele ba na bokonu ya sida ba yebaka te. Yoka likambulo okita très grave lisolo oyo ndeko afaina mobali ya sida pendant 4 ans ndeko eloko nini ekomeli ndeko oyo papa mama partager ya tilanga na ba j'aime lisolo oyo tokobeta muto apesi yango eza ye moko mwasi oyo afaina mobali pendant 4 ans sida alembi ndeko oyo azali bongo na Afrika ngele na Afrique du Sud tokopesa o ville azali okoyoka ville azali pendant que tokozala na en pleine émission okoyoka ye moko nde apesi lisolo oyo papa Fiston beta lisolo na ngai po okebisa bandeko mosusu maladi oyo ya bokono ya sida ezali yaya pona muta ya abeta lisolo ya muto ya sida boy c'est que considération ezali yango wana merci na ba considération merci na courage merci na encouragement ba ba critiquera pe biso merci na bino bo critiquera biso pona émission o to sala yango pona ko éveiller conscience ya bato so ka tezali ko finga biso yo pona ba makambo ya bato likambute ezali makambo ya bato te ko peine mutu pona ndeko vona apenya mi ayeba makambo ni oyo ko ya na sima papa Fiston ngala zali mwana mwasi to bote mwana famille na biso ya 7 personnes wana ndeko apesi sonda oloba na 7 personnes ou 7 enfants wana tosaka basi mibale na mibali 5 eloko moko ya malamu papa na mama na biso balakisa biso ezali ka losambo ba Fiston ndengo yemba nzembo na wana za ya solo losambo efutaka ya losambo epolaka te o nzembo ona yebaka mukona ngote me nakuta nango na lota yango na ndoto na monaka yango soki ba yebi muko nzembo oyo losambo efutaka botindela nga limero na ye loso wana epo asala nzembo oyo peut-être yebite commerce kizo kangula batu nzembo ye moko papa Fiston na 7 enfants wana biso 2 filles na 5 garçons ngako na yemu na zama mutambili ngambi ngamba ndeko na nga tuka ba imaka banzambe kutu ya na biso moko asa pasteur na église mnene na Luanda na Angola mususu kutu asala na mokambi pe na église ya Dewe ibokomi wana libota tokuta na ba détail ya libota te papa Fiston ngai na zalaki na Angola na mobali na ngai na papa ba na ngai na pa Angola tokota kibongo na Cape Town na Afrique du Sud na Cape Town tant tokoti c'était dans 2014 ou 2016 alors qu'il y avait quelque chose comme ça to kabona ki na papa ya ba na ngai mutu na mutu akenda ko sala vie na ye raison o ba kabona ki alobite yaya biso beta ka solo ka ba pesi biso papa Fiston to kabona ki na papa ya ba na ngai na ko fana ngambo na kuma auto ba en anglais single mother donc femme seule femme seule soki pa ese ngana bana soki pa na bana te ma abetele nga détail wana o ngana yebi ke za femme seule alors papa Fiston ngana kangara suki très bien boye ba fi oyo bakangara suki mingi na Cape Town basala mingi na ba wenze na ba salon comme ça salon na biso za pemena wenze na central plano suki ye kangara suki toko. Il y avait un jour ndeko moi si moto na kangana suki papa Fiston ya utegi Joburg ndeko moi chote Joburg ayaki na Cape Town a Belaki et puis à Koufi to bandeko kende okunda na cimetière to rendre dernier hommage ya muninga na biso to sala kana na salon to kangana suki. Alors, tant que le cimetière, papa Fiston aza mwasi kitoko. Oui, effectivement aza mwasi kitoko. Ya suna tilo photo na awa okolanda mbangu keba. Mutapesi ni solo ye moko boui. Mais vrai chéra o sakalate. Okomi na opia puno komo na été. Soko moni pedado oka mwasi bonzenga. Eloba mutu nanga Radi TV. Bonzenga ya mwasi Radi TV mbote na je te salue mon frère. Bonzenga ya mwasi mama na Cape Town. Et pas Fiston to côté na bus to kende okunda de camarade na bus kangana esuki wana la ville. Oui bi quand même matang tout comme la fête du Sud oui même attends la comment matang les isika ba rencontre quand les alaka matanga au moins mutabola ta bizarre mutamitiki ndeko amekolo matanga ekoma bradoki mvuata kumvuata okomi parce que yobito okutana nani pas Fiston na mwasi kitoko zaki na kata bus kaka matanga wana na kata bise consort 3 mibali bana olandanga ndeko moko na olandangai ndeko mso olandangai na ndeko mso olandangai suku kutu ndeko moko tato kanga ba photo ngana wala kama mutaka kanga ba photo aka nga photo fa na penya mweka pete matanga na fa kimia
tant moi vidéo ngala côté ya linginga o be do 3 personnes ba linga jour matanga wana mais na boyo na ngai na sepa na ngala na bongote moko pena insistaka pena makasi mais na mona ka mais na cimetière glissé c'est ka nanga mais na sepa na nga pena yete papa fiston problème ezate tant to kundi pendeko to ye kozonga na biso quelque temps après moko ya bandeko oyo abana ko linganga osalanga ba cour wana na cimetière consort oh quand les arabes garçons ba congolais mususu salo tantine kinga oyebi parce que tanga na ko linganga na ko mi pesa bana no mo ande ko landa ngai même singa moni garçon ba na landa oyebi ki akufi akufi quelque temps ba akufi papa fisonga ko na répondre moni akufi mais surtout linganga ka bista nga ko fate ponga za mona nzambe eleki na monde ngwa papa fisto eleki nango te ko vanda quelque temps pour na sape chrétienne si bino biso ko tema ko nzambe en tout cas papa na biso na maman ba sa biso ko losambo ya conseil pour pesa wande ngwa to ebi ke difficulté zali vie eza na ba niveau nyo surtout ba misusu bazwa mwa solo ba misusu baza katikati ba misusu ba na ngote mais loko ya motuya ya na ko ebisa yo la kisaka ba na nzelo ya prière talisaka ba na vérité yebisa ba ngope mvurusu kimbangu azali je ne parle pas de l'église kimbangiste je parle de mvurusu kimbangu tout ça la confusion te tant à chaque fois mvurusu kimbangu azali il peut te sauver à ko sauver yo na lo baratege église kimbangiste tout ça la confusion te na ça kimbangiste te mais on doit apprendre à nos enfants qu'est-ce qui se passe to bomba vérité on parce que mvurusu kimbangu soka zalaka mundele nde ba vantakaye. Mais le roi Zamutu Mwindu a entre parenthèses, est-ce que vous avez na Pologne? Délégation à sécurité, il y a président sur ma pose ont été humiliés na Pologne. Vous voyez que pour quelques présidents africains, pour que la processus de maintien à paix ont été reçus na Ukraine, la guerre les Kakuna et consorts. Alors, président sur ma pose a une position Afrique du Sud. Ba pas position té na bato ba polaki contre ba voter contre sanctions à Russie voilà entre parenthèses après faut ba information il faut informer rabino na ba pays oyo ba voter contre sanctions à Russie Afrique c'est abstention aboyaki naye avec pour sa position mais en même temps ba pays oyo Afrique du Sud Russie Brésil Inde Costa Pakistan je crois quelque chose comme ça ba ça là moi bloc mo BRICS quelque chose comme ça pour relever l'économie na bango. Alors il se fait que na mois d'août awa sommet wana ekozala bongo na Afrique du Sud Poutine azo dinga Afrique du Sud siko ba décider ba so ko menacer Afrique du Sud soki Poutine aye awa ba kangaye ba kangaye ne Poutine ko ta signer la convention te ba bloko na bango e ba ninyo ba au cours de compagnie internationale Richard a signé à monter et après si du père Azobe Okanga a fait après cette position a été sur Okanga Poutine to Okanga ti alors nous surtout wana et puis Pologne a bloc a Union européenne bien sûr a bloc il y a NATO va soutenir Ukraine et consort alors puisque la France a pris sa position là wana te allez va bloquer avion au Bimbana plus de 100 quelques personnes il y a fait de la sécurité président sur ma pose quel danger tu vois donc makamwa et puis moi bilinga bila et le président africain to conseil l'émission spéciale si makamwa je vais pas m'éterniser sur la zone bref to zone na lisolo koto papa fiston pasteur Nabiso la kana église na chrétien na l'église pasteur Nabiso a benga sœur après église yaka na bureau to na côté na bureau pasteur Ebsinga sœur na banaye ko sambela nzamba tali singa révélation moko pona yo Ebsinga en fait nzamba tali singa mobali moko azoya pona pa na yo bozoya mais mobali wana azana problème mais ba problème azana ngo ekosila à travers yo pasteur mobali yango yaki pa na yo ebisi yo tourne l'habité nzamba pesinga faire révélation mobali moko pte aye panangai effectivement papa fiston effectivement mobali pe ata moko te oyo na misat bala olinganga mboka sa kufa batika imbale ayi beta expliquer na samira ba yemi na wangote na tchana naka na sending wana mais pasteur a insisté abi mais nzamba lobi ko bimana yete lokola mwasi na mobali donc makembe c'était beaucoup mieux et c'est que bien
ça attention tie moko opesa ondingisa eleka na kopende mwana papa Fiston laki quelque temps moko ya ba garçon oyo bane ko linganga ine biso moko akufa ki patikala ki wana na moni a accentuer ko linganga ba disi ko ya na ndaku évidemment na sepela ipe na ye na ko ipe do to ko ipe mwasi na mobali etumba e isolo suko ebandi ya lisolo suko ebandi oui bato akiateka ba dongolo miso ba mona ba bomba rapete e kingana comme la kingani ya pas de suba ya ça va prometer to so vivre na biso en commun na ye na to ko vivre na ye papa Fiston qu'est-ce qui s'est passé pasteur a essa kingai atoko zana ye makembese ezala te bokomi bozala pendant longtemps mais oui soki bolingo sentiment ekoti pour mettre qui paraté ale makembese bokomi makembese zaki nango normal surtout le fait que zana ye ba mona biso trop ba ko sinalenga ayo lingi mobali wana bona nenga mabete quoi po ye bali pe na ya Cape Town albino ye ku mobali linga yo faut faire attention na ye azalaki na a vivre paix na mwasi moko ya sud-africaine azali officier supérieur donc azali mokonzi ya ba polisi ba pulusu donc ye garçon na olinganga ba Fiston azala mwasi na epe ba vivre na pendant longtemps akota ki mari pa mokonzi ya pulusu wana ba sud-africaine ba lela ba congolais d'ailleurs ba sud-africaine te ba tunyo surtout ba congolais baza mystique bana mai baza ba tia bo pikile ki ba okundu ba nzoto bokomi c'est que bien ya on a senga ka yo saboué na radio le colede pour na radio le colede kuna to beta ka basolo ya bo pikile ki ba okundu ba nzoto na petit na biso Bianca TV Bianca okomi c'est que bien zo ko na te Bianca télévision Bianca benga grand frère propre on est ensemble voilà bo s'abonner pour la chaîne à Bianca voilà Maman Yolande Balengo la télévision, bonsoir. Bonio, maman Yolande. Vous s'abonnez pour la Balengo la télévision TV, Yolande Balengo la télévision TV. La bosse 100 kg d'idine. 100 kg télévision. On est ensemble. Zaiko TV. Vous s'abonnez pour kuna. Papa Fiston, tu vas dire qu'on vivre na ye. Tu vas dire qu'on vivre na garçon, amour fou. Alors, boyebi série moko et yindaka affaire Canada. Ba réfugié Afrique du Sud, ba sala ki sitting na siège des Nations Unies. Ya Pretoria, ya Joburg na Pretoria, na Pretoria, ya Cape Town, ba kedaki na Cape Town. Et yinda ki ya kosakrate bitumbe sala maki tie consort de mwando ki oyo kutu bakanga mwana mbali oyo wabenga kopa ya nani? Ya papi sukami. Bokomi c'est que bien. Siko jour ya bitumba wana ba mwana ka photo oyo o ba publia papi sukama chabui. Bakanga qui est wana okomi juro zaka mama na bitumba ipare ba Fiston. Alors il paraît wana ba ya tozo beta lisolo ka do apesi biso il paraît donc mobali oya ngai wana chéri na ngafi bakala batu baka itonga et pas ba pulusu na ebité batu baka itonga nanga nini na mona ka na ebité batu baka itonga bon il est ka na ngopende ngwa mutaye baka pété so pe ba betaka lisolo batu binga tonga na ebité mais il est ka na ka ndengo wana na éviter ton gars pas neutraliser toi on ne sait pas et les cas dans mon dengo alors ba déjà d'ailleurs ça là après sitting wana tant ba gana ki na ba cote ba ka bebele ba décider ki nini bozela tout à charger voilà alors tant ba ko décider que ba longo na biso wana na c'est tozaki na siège des Nations Unies ba ke na biso ba tongi tanta munene papa Fiston tanta wana na Cape Town na Kensington ba la Cape Town mada city mbote na bino komi c'est que bien ngapela koma na Cape Town mada ki tanta wana prochainement to ko filmer bino to ke ça reportage ya ba Congolais ba fana tanta wana ya munene na kata tante ba tia ba tante ba tante ko ba ndako donc ba séparer au moins 800 personnes dans fana kuna papa Fiston to vanda rapé kuna na to benga na mobile nanga 800 fa mobile nanga tu fanda rappel na yowana et yo comme atama ko papa Fiston na ese to sala 4 ans na ye bana na divorce na mbal na ngai abeti pe sala mbal na été 4 ans na ye tant yo comme na ba 2020 na ba 2020 awa jumo to fanda ka be mobile donc mutu passe mobile fièvre ko sakrate mobile na nga fièvre makas na pesa kisibu rien na pesa kutu ba sans capsule panado c'est quoi paracétamol voilà ça mais là sans capsule paracétamol et simbika kate
Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà biso na tante. Allez, mobali sikoyo ya singano memangai na hôpital ya Protexi. Bana Kepto mana Sidi Mada City. Bebo hôpital ya Protexi. Ay memanga hôpital ya Protexi. Kuna ne ba yebi kana batu tanga bien. Ça va? Na ju mobali la ken hôpital ya Protexi, na bengi taxi to tiki ku hôpital, tiki evito zongi ko soka les hôpital garde malade à la raté, à côté sikuna biso zongi na biso. Asale kuna 2 semaines. Mobali aye kobima. Papa Fiston pendant ce temps ngapela yoka mo malaise muke bebi awa na hôpital Afrique du Sud na France et la randé na Belgique la randé na randé mais awa soki mikolo comment ata mutu passe yo so ko hôpital. Test à liboso ya test à sida. Test à sida test à liboso. Bakei papa Fiston na répond ba fatigue de ba bitumba to buno ba fatigue de fa na rappel sika bien te et conditions à bien te. Moi ma malaise muke ngaku na kata ko lega zemi na ken hôpital boye ba salinga ba test à sida ku na occupé on te pour sida uta test à sida est négatif non normal la ça ba 3 fois normal donc moi malaise na hôpital normal côté mobile na ngana hôpital tanga sisi ba pesie ba kiss tanga zongi siko azongi ka na tante wana ba do fa na tante wana Kensington boyebi mo feza no malamu penate donc to bande ko bunda mobile na nga wana azali mwana ya Kasavu bokomi ya mwana ya Kasba na Kasavu ba alia mbote na bino yaya partager li solo oyo to tshana ba j'aime partager solo so papa solo to beta kama solo pour la ko nuire mutute yaya to beta li solo tangi kombe ya mutute to beta li solo ndenge kolo li solo a pesi biso yo so ko la version mususu benga so na limemia papa Fiston au moins le solo beti wana ya batata ya Kensington ngana yebi yango ezalaki boye to kozonga pour te modifier mais na yebite yo ko beta ngo contrairement parce que mta pesi li solo za yemo ko kolo li solo combien c'est que bien Ruth Ambamba 001 combien c'est que bien maman Charlotte Pigeon à Londres ya papa Ibrahim président Ibrahim YL Besatango Dankolo c'est que bien pour maman Charlotte à Londres Pigeon à Londres mutumota lekina olamba mais ye abi alekine bato olamba te combien c'est que bien papa Fiston mobala yako songa la tante wantu badi ko fanda mais moi difficulté là qui a comme moi bien consort avec ne bakisi siko umela ki benate mobali malade yako songa susuma kaso sanga makas na bifunwa c'est quoi ça mobali pena zo lenga donc abi mutu pena comme mutu munene nzoto pena silie nyonso tu na bien ngana osande na papa Fiston na bimi na kati ya tante na biso rwanda donc tante na kati ya tante bokomi donc tante ya munene mais na kati no ba chambre rwa tante na bimbo na tali na gauche na tali droite na mwe mobala wa kufulanga na ndako ba kisi ba pesa kiye wana ba kisi ba pesi yeza ba kisi oya malade wanoyo kate na pesi ba kisi wana esimba te na abi nzambe na ngai wana ndeko pesi so nzambe na ngai yoro baki okokisa ngai soni te na miso abate bele plus de 800 personnes mobali oya kufela ngai na maboko balo bake ngana kufisi mobali na kabwari na mbala liboso siko na zi oyo akufela ngana maboko nzambe na ngai na koloba nini sunganga nga mwana yo kanisa tani na sambela ka yaya il faut rappeler ka nzambe chaque fois rappela ka nzambe yaya pour rappeler nzambe il faut ça la kalonga bien bokomi ya moi bien moko boy yo sala ka bien nini soko zimbongo na yo oboa mbongo na bar osomba bilamba osala boye osala ka nini yaya ba ofele baza bazo liate télévision na bino ya ngoyo radio communautaire radio lokole yaya papa Fiston natindi moi micro oyo po na radio lokole papa Fiston natindi moi eloko boye po na radio lokole oko rappele nzambe yaya nzambe radio lokolo oyo efungolaka biso esprit evera conscience na biso talanga na sombaka micro po na radio lokole talanga na sombaka computer laptop ordinateur po na radio lokole talanga na sala kiboye po na radio lokole nzamba koloba oui a épargné yo po na loko moko songolo ya oto lobaki te ezaka radio lokole te salaka malamu yo za entourage na yo kaka yo moko renyaka osomela bato masanga osala makambo nyonso tuno salaka
mais muninga na otambola na ye aza na mutuka ta moko te yo na 5 minutes 3 mituka au préférable botambolière la souko kabele moi 100 reine au kabele moi 200 reine au kabele moi 10 euros moi 20 euros moi 100 euros yo so mona vie ba mona ko président mais jour à souko ke ndo ya mokolo wana na me yokozala wapi o toloba kite toloba komi ya tozo pene bino kaka comme otambola na mutu o sepelaka o matana mutuka muninga ya sala ba course na ya ba botambo na suka kabele au moins 20 euros moins 10 euros moins 100 francs ya sosola même na adage bon la français le baka si tu me donnes un poisson je mangerai. Si tu m'apprends un péché, je n'aurai plus faim. Comment est-ce que yo lingaka kadoki yo pesa nga poisson na manjaka? Ola sanga ko péché. Te ati ata la compagnie n'était pas ani. Aujourd'hui quelque chose salaire. Ya ndemo tambo la ça va et comme on a comme officiel ça va tout tambo la boye mais yo na chaque fin du mois aura salaire. Te kaka kabila kayo yo na mwasi na bana. Ole sa bana ombongo ya kabila kabula. Bongo yo bongo na biso c'est que bien bokomi Papa Fiston Natali Tanti Kotoyo na binzambe oyo penanga na mbala kufena ngaboye. Difficulté totale na balaka ngasuki mota okanga susu ke sate Papa Fiston na bandi ko senga na biloko ko senga. Ko senga na biloko ko senga ndiko sunga ngani abefa mbale na fana pesa mbale alia biloko na vya kusenga. Doso na tantu kuna bawala na teba wala baguna na sengi na pesa mbale alie pour amela kisi. Papa Fiston a forcé. Mobali malade, non, c'est pas possible. Na ye comme mobali, l'hôpital Obengaka, Samaset. Bande quoi, Kepta, oui, l'hôpital Samaset. Mada City, na quel mobile l'hôpital ya Samaset. À Kotakuna, 2 semaines. 2 semaines, Papa Fiston. Si quoi yo, ba traité pendant 2 semaines, wana. Tant que tu es zoyé, à comme tu as makasi mukie, tu es zoyé, ubimi. Alors, tant que tu es d'abord, pour te zoyé, tu es malade, tu es mukilo, papa Fiston, tu es malade, tu es mukilo. Bokomi, mukilo, monde de télémaki. Bokomi, malade, wana, tant que l'hôpital, mutamana ko kota te. Mais tout le monde était un mobile oyangai, ba permettre ngana kota. Tant que tu es zoyé, tu vas pesi ba kisi. Yeta ba bima docteur apesi ngwa kita na ordo sabina oyo eza kisi na ya HIV. HIV ba benga rango HIV en anglais. Na français VHS VHS. Sida pour vous comprendre. Que ça sida. Sida ça ina ngozela sida. On a étudié ça à l'école, c'est pour vous montrer que nous on a étudié à l'école sida la syndrome immunodéfiance, déficitaire, autodéfiance acquis, syndrome immunodéficitaire acquis, voilà, sida, quelque chose comme ça, HIV. Habité. Mobile langa sana HIV, to pe ngaba kisonne na bi. Non, azana sida. Habité, ça de rabi, azana sida. Afungo, papa Fiston docteur afungo nga fai. Tape na bo sida yaya bandeko biko mona kozala ndeko abela Tiber Tiber elenga Tiber ya kana borwana bokomi abitie mais non ça na bord yango ça na bord déjà ça peut ba 6 ans 5 ans na bord ça na bord déjà Papa Fiston nzamba pesi nga makasi maîtrise on la kinango wana ezaka ya nzambe na bangi na bi Seigneur na kanisi mbala moko ndenge pasteur ayesa kingai mobali moko akwa na yo ozana problème mais bolala na yete makembe sete tinza mo sa problème wana biso kina yo kaka pasteur ngai na webika ne sa so mutasa na bord akobanga okesa test na bilange sa sous test za buzo bezali awa na se maîtriser kaka nzaba pesinga maîtrise Papa Fiston na zuba kisi wana na te yango ensemble tokei nzoka mobile nanga yebike azalaka deja ya kobeba yaya Papa Fiston a deja mbaza ya kobeba nga kidiba tozalaka na ye toliaka na ye et puis maladi ndenge bala osala ndenge wana bata mukili bebika no
tonga o ba tubaka e wana po ba mbila peut-être et neutraliser parce que ba maramso zali o tubo tonga boedo et neutraliser de o ben malade ti o tambola eza tonga wana te bato bayebeka tonga wana esala mbali nanga ndengo wana bayebeka tonga wana ngambo mpe bayebeka tonga wana yango bade kosambela nzoka baefe to ezalaki bord mais ngaka maîtrise tozongi mpe na tente wana papa Fiston bakisi ya bandi kozonga parce que okoza na bord oza na bord mais soza na toto bokolo ozolia bien santé ozala très bien parce que bato mosusu bafana 15 ans 20 ans bazali te yaya komi tungisamaka te soki oza na bord lia kaka bien zalaka courage entraînement respect donc landa kaka directive oyo apesi l'hôpital ovivre pendant longtemps eza nango extraordinaire te d'ailleurs bata sida pa botaka na bango makambo ese change nango déjà ezaka sous gravité te to encourager ozwa yango te mais soki ozwi yango okokona yango fin du monde te zano kaka na maîtrise respecter kaka bacondition apesi yo tu vivras longtemps mwana uti okobota parce que mwana yango ezalaka na sponsorité ezalaka kuna te ezalaka nini na makila bokomi je me osala émission spéciale badocteur oyo spécialisé mamba sida toexplike nonde ezalaka papa Fiston na ndako mobali bakisi azomelanga mpe na bombi kaka sekre na zwi bakisi nasangisi kuna to nasangisi kuna munaki koverifie ayimo alongoli siko bakisi wana ya sida abombi yango musika bosaka mpe tona eseki bino bakisi na opesa ye azobonga te nzoka bade komela bantirétroviro abombaka yango ye moko ayeba esika abombaka yango alingaka te bato bamona yango bokomi seki biaya melaka kisi melaka na okisi kobanga mutu te sida eza extraordinaire te melaka na okisi ovivre pendant longtemps jour ça na cheke boye na moni bakisi yango te na tuni ebe te na kompa peut-être abomba yango ngabe na mena se maîtriser pepele tanga komi to makasi chez mon papa Fiston alingi sikoyo ngana ye tozala so comprendre tolala so mwasi na mbali mais ata yo moko malgré na sida boye na osala ngo sute na sala ngo pone re wana na kata mbute na zo interceder ka papa nzambe yokela ngai mawa na désobéiraki na marobe ya pasteur oyo uteki pa na yo yokela ngai mawa nzambe yokela ngai na kosuka wapi Talibana, Natali Vi, Natali Baya, na biso set, Natali na bio ngai na tikali awa na mada sit na Cape Town, Nzambe kaka. Kobanga na ba Fiston, test na okesala, okesala neni. Mobali osala mobali na ngo ça fait déjà pour faire 4 ans, mobali osala ngo pendant ce qui 5 ans ou 6 ans, automatiquement yo osanga ngota. Na butu moko bwa lingia la ngana na doze na bité papa moi docteur abaki ça non calme ko na stopia. Oh na comme na ngana déjà bien habité, c'est la calme. Yo na ça moi c'est out. Tout ça là ngo déjà tout ça là pas sous ça souci. Ça la maîtrise, ko ça suite. Papa Fiston na ese bino awa asa moi na Kasavubu. Alors il se fait que lupangu na bango na Kasavubu bateki yango na commune na Kasavubu na Kinshasa. Alors bakabola ki sope bana bana sope nene sope ye fala ki parti na ye. Soki pe ki lupangu na ye, soki pe ya bango je crois ya bango bateka ki mais ye parti lupangu wana bateka ki il fallait gazwa $10,000. Alors na $10,000 wana batindeke dans $3,000 ye na kuna ba bombele $7,000. Papa Fiston mobile tanga ju $3,000. Akoma ki nzoto bokolongo na ndo ba kisi. Abosa ninga mwasi ona bale ko va na ye Papa Fiston abali ko so ba camarade ko bale ko se ko ba abandona ki ye omoni batu bieto ngati et pas mbila bino ko rater des ordres olinga ko Canada omoni ngana supportai mobile wana mutu moko ya ba yite keza maladie ya sida yaya to ko penyo lelo to beti yango pona ko nuire te pona ko kebisa batu yaya soko na maladie wana yebisa mwasi na yo yebisa parte mama ngana za awa za ya ko beba soki mwasa lingi yo akolinga parce que ezala ngo mabeto sana mbali o sana maladi to mwasa maladi soki bo respecter yumoko na mna ko tikala pa bota bana bo vivre longtemps bana babali pese bo respecter ba normes sexuelles ba normes alimentales bo vivre longtemps yebisa muninga to beti so pona ko peni yebisa ka muninga ko bomba te musu ba ka mutema mabe o mwana wana ngala sana plan ale la bana ko kaba si on a la peste qui est c'est fort possible. Vous avez me conduire à soda ou alors on ne sait pas. On ne sait pas. Soit d'abord, il y a ça bateau. Fan s'appelle bor kimia. Kutambula tambula te no nga fana sana ngwa pesinga ngapa ifona pesa. Te mabe. Bokomia o papa Fiston bagite na lobby. Papa Fiston a maîtrisé ndengo na safa yo kitanga 8
$3000 wana abandi kosombela bakamarade de masanga akobita niveau kosombela bakamarade ba téléphone yaya patron président kongola lenga ki président au président na téléphone te asombi camarade de téléphone ngaku tu mwasi na ya téléphone apesa ngata ya papa visto na $3000 wana azwa ta RNT na zwa ta RNT abundi alembongo lokoso wana nde bakongo ba chumbi diliso nini papa fisto mobala asundola ngai na tante aluki moya sali batendali bakabisa azwi azongi kisasa alandi $7000 wana na mit oyo mobali wana akenda bongo kisasa papa fiston beta lisolo oyo pona koyebisa batu bokomona jeune garçon moko boye nzoto makasi autaki Joburg autaki Cape Town autaki Afrique du Sud asala ba mbongo na $7000 autambola swana bokomona ile kola mobali ndoka za ya kobeba beta lisolo pona openie batu kaka no openia batu ya ote ko penio la kisasa ndeko kisasa partager émission la kisasa pona kisasa tala rapso to la kisasa partager yango atali mwana kasavu bokomi ya tutangoma mutu mo wate tutangoma mutu te to beti lisolo to openi muta pesi lisolo kolo lisolo yemoko papa fisto to ngana tikali na tali bona regreta tala ban na tala bona bianga na kufa après tout na ego raisonner mais mobali oyo tout ça na 4 ans ngana bana yo ko ba malaise na bana yo ke ça test l'hôpital ba osala nga test à sida na ob ma négatif ndenge nini nazala mbali oyo est-ce que insistance wana docteur zaki le coup de docteur aksenga falme mobala zaki na sida papa fiso na mituni ba mitune bele na birien yaya ngana mwana nzambe na oke no hôpital so sa test à sida papa fisto la test à sida et où me la rango te ba camion mobile za partout na kota et où me la rater à la minute papa fisto na kota boye test à sida de boso na kota go douter na ka ko na ville ko na ville wana na moni ba mitu ba track ko tele magana cha sida test free ya ofele kutu rien na koti ya ko sa test à sida isa benda bike ata kutu ozano kutu na me olingano ba suma mate metango sa test wana keba za mystique ya ngala kena ko sa test sida ngamo bla kena na kota ko kena merci ko bu me akoti bu me ruto ile kibasali bu négatif allez ngala koti bana bu pas allez rien na bon c'est bon test sida so basali yango pour confirmer que ça sida te il faut 3 mois ozonga susu papa fait na kota bana basanga test sida ba zaka mukete butega nengo wana batema kila soke misi detre ba web so ben avant moni eloko ka mukere wana neza wasa test zengi tutema kila na awa soke misi detre ozana sida soke misi très moko ozana ngoto za négatif oyoki cha uti fanda kuna ina 2-3 minutes papa fisto ba jui ba fungola enveloppe na ngai na tali boye ba biselo kwa tala bina boye papa fisto ba bisinga congratulation ozana ngote pesa na lo wana na tala bina boye papa fisto nazana ngote na bi c'est pas possible pour ça ko pisser zuinga la pisser na bilamba de maso ba maru ta bilamba mais na metisa kango na bi c'est pas possible docteur on a conseillé ton ngani tebe mobala na romela ba tire trop firote bon ce que ça le kuta bon pour un temps on peut dire kisi wana na sanction na kisi na ye bon na ko vérifier bon ayiba ki na bomba pour nani papa fiso na kanga suki jour wana na kanga suki na bana bien te mais na bi c'est pas possible ba yebse que na hôpital na comme zonga sous après 3 mois tout ça sous test papa fisto effectivement maman a pesi li solo jeune fille oyo abenga kabiso na radio lokolo papa fisto boni to na mission na gitoka en tout cas na témoignage moko boye na lisomo na pesa mais avant la pesa yango na ligne comme na suka ba bi comme na suka ndeni lisolo otobeti elingo za pa mba solo kafu papa 6 mois passés otobeta ki yango nante yemo aloba yango nante papa fisto na zonga sous 3 mois après na ba mutuka mobile wana basalanga test ka ndengo wana e makaka négatif ba fiston
Tango lobaka, rappelaka nzambe na masala ya solo. Yaya, repentance faisalaka. Okwei na 1 minute, deuxième minute sala repentance. Nandima kaka te papa Fisto, nazela 3 mois lisusu, na imbalo na okele suna ba conteneur te, fona ke na hôpital. Papa Fisto na kena na hôpital siko hôpital pene ya munene. Na tindele bino fiche ya ngoto tena ekran wana. Bomoni fiche wa eza ya ndeko wana tala eza bar moko. Basalanga test na bima négatif. Papa Fisto nzembo na ona yemba yango chaque fois. Lo sambo efutaka ya. Lo sambo epolaka te o. Bokomia Papa Fisto na zéro négatif. Naza sida ti. Na fana mobala sida pendant 4 ans. Ya zwa mwa vanga 2 ans vanga. Tolala na ye to kusha, to s'embrassa, to sala nuance on ba salaka malgré passa esenga ndingo wana. Bola na ye tinga na désobéissance bisengo mukil e bilengi. Na landa bilengi. Mais na jusidate. Histoire vraie pas viso nga moko témoin vivant ya. So na teno photo sero wana okomona. Ba tu ebele na Kensington na Cape Town. Ba ebili solo wana ndeko mo azalaka maladie grave na kata tent. Bakanta ko ndire ya tonga o batu bakaye pambila te ezalaki maladie ya sida. Bokomi c'est que bien te ko pene yo. Sikotanga azonga kisasa kuna ngala ko na sala nga très bien. Ye kutu kuna kina abula ondire ngala sala malade na malade tenga très bien. Pas fisto la sema le résultat nga ngwa. Résultat nga yaye yango bozomo na wana résultat ndeko oyo. Siko ye kisasa kenda na ebite file ko mandenge ni soki ndenge nini. Soki bobule kontaki ye soka na ko konyo okabana ebite nzambe oto sambela ka nzambe la so nzamba sali kuna ye aboma emisu na kisasa na tuna ba camarade na eboni mninga na binote misu ekufa ye alabades ko mona bien te ba biso tension wa pas tension wa pinga na bisa maladi wana ya ebite kinga na bisa maladi wana tension ba mikoro ndire soki misu ali ko fungwa ali ko mona ba mikemike eza ba effet à bord. On va avoir attention. Mais yemo ka yebi kaza d'abord. Papa Fiston, beta li solo openye ba de ya kisasa. Soki ba moni mo de jube ki moko, mona moko ya Afrique du Sud, ope mi kiso parisien, ye azo kabambo azo oduma, nzoto kolongone ba yeba ke azana bord. Soko mo ndo ko sala nini abela parce que yemo ka ba de ko ko sa vérité nga o mo sa ye ay sanga vérité te. Mais n'est pas souvent ba de ko pour ko penye ba de. Ya o to loba kite, to lobi. Tala li solo oya ndeko oyo ya Mada City ya Cape Town o ba na tente na Kensington ba ndeko mi solo oyo o na loba kite na lobby to beti li solo o pona ko nuire mutu te pona ko salir réputation ya mutu te poto tango ba mutu moko te mais pona ko peine kaka yo mutu na maladie wana yeba ko se comporter normalement eza nango extraordinaire te oza mutu ya liboso te ba tu ba na maladie wana ça fait 15 ans 20 ans bazali 25 ans respecter ba norme. Contrôler sexualité na yo, contrôler alimentation na yo, oko vivre longtemps. Ceux qui posent célibataire, mobile père olinga yo, oza na maladie, peut oza maladie wana na volonté na yo te. Yebisa na sa maladie boy. Ceux qui mobile lingi yo, vous allez continuer à vivre. Parce que ko injecter à ba sperme pour bota bana, okobota bana pepele, batasile abota bana sans que mona infecté. Voilà. Merci Nabilo Banso Bolandi Biso na Radio Lokole à Lelo. To kutani prochainement pour la numéro sur Radio Lokole. Masuyaya, to partager émission, to partager ça la large diffusion pour na et comme la ndeko moko songolo et sika moko pakala ndeko abika. Yom to na sera ko pesa ndeko ko banga te benga biso komitu msato so bengi biso ozu biso te tika audio na yo. Obeti audio na yo biso to ko étudier ngo na rédaction na biso to kotala po masolo so tindele biso na to beti yango to ale ko étudier yango zaki ya solo to ya lokuta po eza lokola ceux qui vont dire que beta so na ya mpesa raison mais nous on doit vérifier d'abord masolo mususu pour na to beta yango te c'est que bien portez-vous bien santé les frères tous chap chap et tchala. Dans le cadre de soutenir la vision des chefs de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud.
dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte n'Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.